la libala après concert à pasteur Mike Kalambai balobi libala nde likambo kandenge ye moko déjà annoncé ki message kandenge ye moko apesa ki na ye message na ye tango bando sala ba sensibilisation pour na concert na ye en tout cas la famille ye moko tolandaki ye na mwa émission moko asalaki alobi qui sait peut-être après concert ya Stade de Martyr nde semeki na bino international akolakisama qui sait. Alors comme d'habitude la famille ebele abatu déjà mbutu ezalaki pas possible mtu nyonso abandaki kozela nde air ya proposition surtout ya pasteur Mike Kalambai sikoyo ebele abatu baolinga bayeba pasteur ango Mike Kalambai a proposa nani parce que banungu eza ebele o ser kingandu eza nango ebele la famille Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba masolo moko bien Gavker ayeli bino ba makambo moko ya kitoko kande balobaka na Gavker plutôt bika na yo libela olinga te na Gavker okobika na yo na Gavker okosimba penza mwana papa mama ngana lobaka toujours makambo oyo etalaka nzoto na biso moko nde toyebaka keno awa nazoyoka bien te awa nazoyoka bien na kote na yo nayebi ke eza na bapapa ebele lelo oyo bakomi kolelaka mkongo pasi bameli batangawisi bameli banini ezosungaka bango papa tango omona makambo wana lelo omona ngo neti makambo mwa muke me lobi kuna ekokreele yo ba makambo ebele basi ebele lelo bakomi kokima mibali na bango pourquoi parce que makambo oyo ya mukongo pasi lelo eye komema makambo ebele ekozala malamu bobenga Gavker asunga bino la santé n'a pas de prix la famille koti koloba mbongo bakosenga mbongo mataki ekitaki mais de l'autre côté mitale la paix toboy na biso lobi to après lobi ezala ke soki na yebaki ekozala pasi pe mawa Gavker ayosunga pe bana oyo talaka mwana okola mwana zo koloba te Gavker baka wana azosunga nango makasi penza. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances,
ya lelo na ye lisusu na pasteur Mike Kalambai après concert na ye la famille ka ndenge bomo na titre pasteur Mike Kalambai a proposé nani parce que bambutu mbutu eza ebele est-ce que eza sœur intel est-ce que eza sœur intel est-ce que eza maman intel donc bambutu mbutu bamwa mituna eza ebele. Avant na kota na mwa mozindo, avant na continuer kobeta masolo, ka ndenge tomesana kobeta masolo la famille, et kozala penza bien na ya ko sensibiliser na nou batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser batu nyonso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi Nzambe. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi. Talakaka mama na biso social, femme sage. Femme moko ya maturité ya makasi. Na pesi bambote kandenge zalaka. Na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Eze Manga de partout oyalandaka Italie Nines TV. Na pesi yo bambote na ba bizu ebele. Bambote na muto suka na yemoko Madame Judith Diampo visa na système moko ya bien. Voilà la famille, to continuer kobeta masolo kandenge to beta masolo na biso ya concert ya pasteur Mike Kalambai na bandi ebele abatu tozalaki présente to monaki ndenge stade ezalaki plein. Ndenge batu bazalaki ebele na stade. La famille, qui pouvait croire, hein? En tout cas, ezalaki plein et surtout bien organisé. Wana to pesi nanu ba félicitations na majabu bandeko na ngai. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation kandenge zalaka avant to continuer to avant to kota na mozindo. Bamapango à côté kayango yo, sombelaka bana na yo bamapango la famille $350 ya pamba na maluku nde place ba oteka bamapango. Sombela bana na yo bamapango bandeko nga na boy na nga lobby to après lobby ezalaki no mama Étoiline yo mutu obando betisa biso bamasolo mais o encourager biso to somba bamapango te. To somba la famille parce que mindele otomonaka ka ndenge toza na mindele déjà préparaka lobby na ye kokola na ye bien que ata soki toyebaka te soki okende ti ba 80 ans ti ba 90 ans mais mundele préparaka sko biso batu mwindo zalaka mingi peut-être temps wana na kokufa nani muto ayebisi oke okokufa siko soki Nzambe a garder yo osala nde nini
yango ezalaka toujours malamu somba mwa lupango ata soki yo moko okokufa l'essentiel bana na yo bakotelengana te bana na yo bayebi ke toza na bisika ezalaka malamu bana bazokola ata soki lelo babali bana mosusu babali ezalaka bien bandeko na nga mwana ntango aza na ndako ya libala ayebi ke ata soki lelo nga na mobali na nga makambo esimbi te na okende ozonga na ndako ya baparent na nga to soki lelo misala ya nga ya mobali na nga peut-être ezosimba te tokotelengana te ata mwa ndako na biso tokoki kovanda en attendant tozongela misala ezalaka toujours bien epesaka pe poids na kote ya baparent $350 ya pamba oza na mwa lupango voilà. Ebele ya batu deja na stade babando zela pasteur Mike Kalambai alakisa mwasi tokomaki na air moko na stade la famille batu bakomi koyemba wapi Chidima wapi Chidima wapi Chidima déjà la famille avant que ta concert ebele ya batu deja babando tia misu ke omona boye jour ango ya stade de martyr pasteur Mike Kalambai akende proposer Chidima je suis sûr que boyebiye aza nigérienne oyo a komi pe koyembela nzambe oyo pe tomonaki na majabu talents na majabu rafiki plutôt ayaki pe ko participer azalaki pe juge kuna ebele batu toyebaki ye siko déjà mbutu avant kuto ta concert à pasteur Mike donc on koloba 2 semaines avant concert na ye déjà batu babandaki koloba keno ndenge za boye pasteur Mike Kalambai ako proposer nde Chidima depuis kala après libala kokufa ya pasteur Mike Kalambai batu ebele balobaka toujours na ba prophétie eyaka toujours keno ndenge za boye mutu pasteur Mike Kalambai akobala eza ser na biso Joel Tumba siko na 2 semaines kaka ya concert na 2 semaines kaka ya stade de martyr batu ba chanja maloba batu balobi non biso tolingi Chidima pasteur Mike Kalambai abala Chidima bino bongo na pasteur Mike Kalambai ebele ya batu babando zela pasteur Mike Kalambai a sala proposition na ye toyebi ke la famille mutu nyonso aza na posa amona papa na biso abala surtout nga na lobaka ministère ya mobali ezalaka bien pensa makasi soki eza accompagné na mwasi moni mwasi soki azali mwa makambo mosusu ekozala te nakoki kopesa exemple kande tomonaki ba makambo ya Zawadi si le pasteur Mike Kalambai était marié ba makambo o nyonso ya Zawadi elingaki ebima te ba makambo nyonso ya Zawadi bimaki ebele pourquoi parce que bakutaki pasteur Mike Kalambai azalaki seul yango bomonaka ti lelo batu mosusu bandimelaka ngo batu mosusu bandimelaka ngo te neti babiso nga na ndimelaka na nga ngo te parce que nayebi ke eza buzoba ya ndeko na biso Zawadi aza mwasi ya buzoba albando luka na ye visibilité yango yaki kokosela pasteur Mike Kalambai ba makambo mais soki pasteur Mike Kalambai azalaki na ye marié en tout cas ndeko na biso Zawadi alingaki akota te ezalaka mwa bongo biso nyonso toza na posa pasteur na biso Mike Kalambai abala mais bino moko boyebi bandeko nanga ya liboso ka ndenge ye moko aloba na ba interview na ya lobi batu ebele babando tinda pasteur bala nakendaki ko bala parce que population esengaki na bala mais bomoni bino moko mariage ndenge ezalaki mariage yaki kokufa yango alobaki ye moko tour oyo alingi na ye makambo teke mataki kitaki o bala ya tour penza alingi azwa tan na ye toyebi ke pasteur Mike Kalambai aza deja na mwasi aza deja na mutu selon badir na ye mutu deja aza mwasi wana aza mwasi moko asambelaka pe famille na bango pe basambelaka donc ye moko ayebi jour nini oya kosala proposition na ye parce que toyebi ke ba proposition na bango ya mariage ekozala te ke non asali proposition après une année nde akendo pesa prédote après une année akendo pesa dot te ya bango kande tomonaki ser na biso faveur ekozalaka a proposition peut-être 1 mois après dot na mariage ekozala bongo ekozala penza bongo bandeko nanga donc tozala na biso ka ready tozala na biso ka après kala mingi te tomona ka pasteur Mike Kalambai proposition na mwasi na ye ya sika ekozala pe bongo
En tout cas, courage surtout na pasteur Mike Kalambay. Félicitations surtout pour na concert na yo. Tokomisi na nzambe parce que nzambe aza bolingo. Nzambe aza bolingo. Tomona ki mwa bitumbela mukaki 2 jours avant concert à pasteur Mike Kalambay. Bino moko bomona ki papa na biso nga na lobaka toujours. Papa na biso na koloba na ye abetisa mwa batuma baku. Et après cela, ayaki kosenga bolimbisi tomona bato ebele basala yango makelele na ba Facebook nga kutu personnellement en tout cas na bandaki kobanga vu que y avait des gens au bakata qui déjà batuke na bango batu mosusu ba okomango basalela yango ba publicité que bakoya na bango stade des martyrs te batu mosusu ba bandai pe ko soutenir bango donc moi kobanga ezalaki ebele mais gloire au Seigneur. Lelo oyo toye kolamuka ka ndenge biso nyonso tomonaki stade des martyrs ndenge ezalaki plein. En tout cas tokumisi pe nzambe makasi tokumisi pe batu oyo nyonso bazalaki présent na stade des martyrs ezala basala nzambe ezala batu mosusu ka ndenge ezalaka bakie koadore elongo na pasteur Mike Kalambay. En tout cas nzambe alola abomba bino pe apambola bino boye nde ezalaka. Nous sommes des Congolais, la famille to se sunganaka ezalaka bongo tomoni déjà ba makambo ebandi pasteur Mike Kalambay asali plein koleka Moïse Mbiye batu mosusu parce que pasteur Mike Kalambay ye azalaki soutenu na majabu mais le pasteur Moïse Mbiye azalaki ye moko la famille totika eza makambo nzambe eza makambo nzambe ye moko ayebaka parce que soki totali pe situation ya papa na biso Moïse Mbiye jour azobeta concert bino moko boyeba makambo nini eleka na Congo yango ebangisa ebele ya bato ebele babangaki balobi te bakokende te yango wana mais ou sinon pona basala nzambe tokozala na temps wana te toloba te ke non oyo nde asalaki plein oyo asalaki mpliaka ça n'a pas de sens nalobaka bongo makambo nzambe soki esalemi en tout cas biso musala na biso ezake toye tokumisi nzambe toye totomboli nzambe. Coup de chapeau surtout na couple Bondo wana tongoni mama Myriam. En tout cas vous êtes une femme à féliciter moi si moko makasi ce n'est pas donné à tout le monde balobaka toujours soki omoni mobali atelemi soki omoni makambo mobali ezo simba c'est que na sima na ye mwasi ya makasi azali mwasi ya mabondeli azali mwasi ya prière azali donc omona makambo ndenge ezokende couple Bondo en tout cas ezolakisa ebele nzamba lola a continuer toujours kobatela bino nzamba lola a bomba bino et surtout toyebi ke bozana ba makambo ebele ba projet ebele pona majabu toyebi ke nzambe ya lola oyo nzambe apesa bino makanisi apesa bino intelligence ya kofungola lelo majabu ya kosunga pe bandeko mosusu na nzela ya majabu nzambe wana aotika bino te aozalaka na bino na système moko kaka ya kitoko. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.